Bonjour famille Bota, naye lisusu na ba abonné nanga toujours merci ndenge vous support ngai na lobaki soko ça na problème tout nanga na commentaire komela nga message na déjà un message à batu mususu o bazo tuna ndenge ko salela ayokaki bien te mais alinga on expliquer dans ce salela soko komi na commentaire na zo lokisa o na komeli na message oko zwango poto sungana soko za na mwa o nzamba pesa il faut ko kabona bandeko. Merci. Awa sikoyo na ena astress mususu. Babaka stress to astress mususu. Yo mutu ozaka constipé a makasi lisusu na biso batu bazotuna mama tolingi astress oyo. Nazalaka nango mina lobaka te tala siko peuple eza bien kosunga yo soko zana likambo yoki ya kosunga sunga voisin sunga partager ngo ba tumususu bazwa. Merci na baye o pe ba partager ki en tout cas nzamba pambola bino batumususu ba bani déjà ba kir na bango dans 7 jours to komona résultat ba témoignage ko bima. Awa lelo to na moto azaka constipation makasi lisu ba bazali ba constipation eza na niveau eza mususu ke peza na toilette bozo forcé okomina koganga nebi lisolo moko boye mwana ndeko nanga moko boye ndeko comme kaka ke ndeko kaka wana azalaka na constipation mwana na ya muke azalaka na constipation mwana na muke azalaka na constipation likolo ya nini ya koliaka mabele bomoni kama mabele tosumba na Congo botika kolia mabele ba mama ebibisaka pe kansa mwana muke na mabele eza na kete soya ikosinga mama na ta 20 mama na kopesa mwana kina osuma mabele mokolo nye kangaka ye constipation kangaka ye 7 jours mwana kina toilette basai lavement mama na lobi nini voisine moka ya lobi bopesanga bagan na kosunga mwana komo lukandenga kokele kosala kaka me akokaka lisusu kisala ki passe mingi voisin wana alata bagan bakenda na mwana na douche mo basa debe o basa debe azwa maboko na ye akotisa mwana bimisi nanu kaka ya makase kanga solo boka 7 jours mwana efaki l'opération tie ayeko tia ya mibale ma voisin wana siko akotisi liboko alingi asali na kati ya nisi ya mwana na boye abenda boye tala banye ndenge polo kutaka kobima na nini na sadebe solo ndako mobimba après wana azwi mwana na bibo tie siko na toilette mwana beta jari wana solo te lumbisa ndako mobimba na basi lumbisa quartier mobimba il faut otala kabano baliaka mabele batika kolia mabele ata ba mama na ye na solution ba solution eza mingi ya constipation mama oza na oka na ndako na yo wana okeluka ngo musika te kaka na ndako oliaka ngo mikolo nyonso mama soko moni yo moko na constipation mwana papa to mwana to ndeko to voisin yebisa chama ya fufu ndengo olambaka fufu omoi nde tolambaka fufu tosali masango soki manioc ntango ozobalula fufu ntango ozobola fufu ozobakisaka fufu mosusu luka curcuma na kotia photo na ngo wana na kotia photo boye ba curcuma eza nini eza lokwa banzete moko lokwa tanga siko ana powder a poudre na ngo omone to nixaka fufu e comme ka poudre curcuma pe ba nixa ngo eza ka poudre tango ozosala fufu wana ozobakisaka fufu bakisa